C'est notre bien-aimé qui nous visite aujourd'hui. He is our beloved visiting us today. Il est venu ici, il vient de passer par un moment difficile. They had hard time. Et il m'a dit, pasteur, j'ai besoin que l'Église prie pour moi. Say, Pastor, I want the church to pray for me. Laissez sa presse prendre des photos, vous pouvez avancer ça. Okay. Vous allez négliger dans beaucoup de choses. Vous avez hérité à Tanabi, à l'Obakipamba, tout est. Sera équipé aux Amabé. Tu es occupé dans le rôle à Nani. Nous sommes Kebisawa, Takoka, Motona Tembe. Ah, papa. Totorim. Qui noie le Rolanga. Qui noie le Rolanga. Qui chasse à Balabala, Mopé, qui noie sous Djana. La super galon en tant que moi, on a une bêta, on a bêta. Yo, ça va se connaître. Pour la mort, jeune fille, moi, bandana, na tebo. Ce qu'on a en tant que moi, on a matumé. Na bali kaya tongo. Ah, na bali kaya na tongo. Batambusa likaya pour na babiso. Tu vas te faire rigoler na ba pion, ana ba sniper. Yo mona to comment éliminer ba to comment ridiculiser bango. Faire camarade na oto yo tiriti. Mala suka mo ngane na oto musapi, na tiopa musapi. Direction musapi ke. Kwa na pe mukuser. Senga na tiesko boy et so na miso. So ça qui m'a laissé clergé n'est souvent na tout mais yo am ko ce que ya na miso donc na tobolo miso azana no ba dossier ba mpia ka ya la vie qui wa se ko na e komi makasi ba dossier mpia ka na la vie ay ko luka mengu akene pas mengu apesa ba biloko ba pesa la cortel pas ve kali donc yé atira biloko wana aluka Fabrice maestro ba sara na ba je wana ya fiko ko maleke Fara, na santé ni. Ah, au moins même la boxe, na santé ni héritier ou autoxi là. Nous sommes jeune garçon, jeune frère na biso là. Aïe basa li c'est malade à asthme. Yo. Héritier watana. Yo. Ba kombo na ba onyoso bimsa nga. Yo. Olo ba o s'adresser na héritier watana be. Ba onyoso na fallait poupa. Yo. Ah. Yo. Na bengi bino combien de fois Oba autant on mérité. Yo, Ozobanga nani? Yo. Ah. Papa, ngana banga kombo ya kotanga kombo mwana gitambo. To mwana ya bandal makelele. Batu bayate, obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on m'a fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle où vous nous captez sur votre chaîne Congo Essengo officielle plus télévision. C'est l'heure de votre émission Clégie Moto, Clégie chaud. Na pesi muto na sima caméra mbote malgré ça semble difficile mais azalawana et ça musala na. Moi nango yango oza place au biso toza loger. Il y a place où tu as na Kinzola, tu as na ville. C'est-à-dire tu as na Kinzola, on va parler sur Ferrego, la gestion des nuances, on va mettre le show, on va balbani to sakaje. Ngalinga made sobana balbo moramwana, bangozala humilier, bangozala ridiculiser, saccager, je sais pas nena lo baming mais monsieur gozala show, ngali made sobana to boaka show. Donc c'est comme ça qu'on va parler ici dans cette émission. Un grand merci à toi, général manager Clovis Fimpa. Joyeux anniversaire de mariage. 21 ans, c'est pas facile. Na maman Doris Fimpa. Vraiment bambote na bino yango wana pourquoi pas na bandeko bazana Kishasa le roi Barmel Home ba Berliv ngamete ba Kati Fola ba Joyce Tumba na pesi bino bambote belé. Je ne serai pas seul na plateau ndé bozotala ngana ozala na madeso bana inde to partager na plateau ine to beta na masula papa Hervé na héros na ebite so madeso bana ngosala déjà entré na
Madeso ya bana. Jani tambo business na peso bambo tebele. Madeso ya bana. Des haricots pour des petits enfants. Aux avena na mwanda. Mais tout ça na Congo c'est donc bika Congo c'est mon papa. Soki tout ça na chaîne moko ya internet za Congo c'est. Na bon tout il y a sérieux puis il y a makambo. Et puis il y a makambo. Na bisa. Mais l'autre là la ligne show. La ligne émission dans la show. Show kaka ndeka. Bato ba cha la biso ba roba ezemo bimi. C'est mbulu ko betati. Roba nini? Ya ezemo. Ingelo ba Liso banzambe ya mambo bilamba 49 pays. Lelo Léopard ezobeta papa to tsi ba ko show. Ba ko za la humilier te ba ko za ridiculiser. Saccagé, tribalisé. Tribaliser le sous. Et négligé. Négligé. Et donc vancocher aussi. Vancocher. Banani wana bozala. Kamne to tika ki bango lelo omo lelo. Putulo ekomata makali ko tika la. Pour faire rigoler za na mboka. Na tiko yamba ye na uti na ye tsamfumu. To ti tsamfumu. Ya on a vu ça jeune wana oazo landa biso. Na oki obeta lobby. Abeta lobby. Abeta na zamba, abeta la batabilanga. Abeta la banani na zamba, abeta la batabilanga. Donc abeta la batabilanga po ya comment na le rôle na rôle banini. Azal rôle Marie-José. Marie-José neni. Marie-José a bato ba sala bilanga ba sombela bango ba Congo ya zawana zo yembela bango. Donc ba tie na village na fin fond zo humilier zo za ridiculiser. Pas vous allez négliger. Petit, tu lapider. Tu lapider na hérité watana yo lapider. Aza mukie. Abela kan swengina. Swengina ndeni. Baka ta swengina. Swengina ndeni. Azme. Donc aza na swengina. Wala malade ya mtu so aza na. Aza na swengina yango bayena iye na mwanda po abakata iye banzolo ko pon swengina esila. Yamoni akoleka ti donc le kan sanfu. Le ka iye ma. Donc fin fond kuna. Biso to beta lelo na yala. On se reprend et so moni atterrissage à Madi so bana na ndimina tika matongi na ndimina tika banda na ndimina tika kavubu na ye na katsa mwanda na ete po na beta gendox na mwanu awachi basu. Na yende po na pesa les meilleurs par rapport à beta gendox. Na beta gendox na mwanu awachi basu. Pour na humilier epi. O humilier ni wana leki na o. Na kanda se mati. Kande mati nzete. Pour la nini? Kanda ngo ya nini? Donc, on a humilié tout donc dans quelques poussières du temps, on a saccagé, on a humilié, on a négligé. Ah, Charlie Prince. Ali Rotika, papa avec qui m'était. Charlie Prince. Ah, on a Charlène. Charlène, c'est un fiou. C'est un fiou. Fiou, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? You m'appelle qui m'appelle un mbang. Yako qui m'a habillé mbang. Tala bibino ba gola ba zoba. Ah, yende ki zoba. Tala mutu. Elo ça la différence ba goloa libandi. Goloa libandi ala raté. Goloa libandi ala raté. Goloa libandi ala raté. Goloa libandi ala raté. Mutu autour monde na libandi ça kazara na suki na ye. Tu me appelles la bateau ba na orchestre ba la mabandi. Libandi ya goloa azarate. Goloa libandi ati. Na babataringe tona bata mabandi bato ba umela kala. Ah OK. Mais ba golo pena ya lelo mise en jour li bandi azati. Donc ye jeune fille wana Charlène. C'est pas allé ni bataringe. Te ya za bazaki ba. Ye inega le na lobby. Mathias kuta mu colonel na nega gigolo. Ye le na lobby. Awa kuta leki na gigolo. Ba l'hiver toi kuti bango. Charlie Prince. O ya bande ko vanda liboso na ba conférence de presse. Ah ofana na liboso pesa kiti. Bon so fa liboso ba pesa nini? Yo monte a wele la carna musée. Est-ce que ngala onde na fani papa boy bataringi ba pesi mo amo muke ba pesi so yisafu ngala bana wele lisusu. Ah oui là dedans. Le autre suki wapi. Na titre na nga, je suis titré. On monte na négliger bango. On monte na saccager bango. O saccager na Charlie Prince. Bango tout baza humilié. Pe na dévoiler ba secret na bango kati. Asuba na mbeto. Charlie Prince. Oh, amuta soubassement. Soubassement, c'est-à-dire quoi? Asuba na mbeto. Asubela. Oh. Ada ngi ndoki moko eza condamné pe contagieuse, sorcellerie contagieuse. Wana Charlie Prince. Ye wana Charlie. Eza sala bino musala makasa déclarant bino rabat bo. Ayanda ki songi. Atonga nani? Atonga Rafali. Atonga nani? Fali. Atonga Fali bon. Ye muto ya songi. Atonga pa nani? Banda yake aya ye bango omo bango wana. Bando yande ni. Papa Hervé. Et puis moi tu vois quoi moi quoi à lobby yo car wana ba défisa pas ma tweedi
aye lobi wana bazu ba PC pantalon ba PC mbongo akei yoka ba TikTok na basi na wana ya masuko solo. On comprend. Donc niveau yo to komeli comment tu banda Charlène Akinda papa Hervé il se retrouve très bien azana poste ba dossier ba touté succès na izo kende gara nkita na izo matakaka izo mata ode affaire fara pour moi nango pe yango yo moi nango yango hérité Watanabe a otokisa moi na lobby papa fara na santé nini ah au monde même na boxe na santé nini hérité wa otokisi là nazo biso jeune garçon jeune frère na biso wana ayeba salisa malade ya asthme azana non ba dossier ba mpiaka ya la vie ki waze kuwa na e komi makasi ba dossier mpiaka na la vie ayiko luka mengu akene pa mengu apesa ba biloko ba pesa ka cortège pas ve calé donc yé atika biloko wana aluka Fabrice maestro ba sara na ba je wana ya fiko fion comme maleke fera camarade na oto chirichi mala suka mo ngane na oto musapi na tiopa musapi direction musapi ke wana on peut me coucher ce nga na tiesko boy et so na miso so zaki mulailo a clergé ngi suka na tolo mais yo am coucher ce que ya na miso donc na tobolo miso wana vous allez négliger na mboko na hérité Watanabe aloba kipamba tuté soka kipe za mabe te okipenga lo la nani yozo kebisa wata goka moto na tembe papa totorine kinwa lo rolanga kinchasa balabala mbope kinwa soso ujana nazu pe ba galon nga tant que moi na mulu kai na betsa yo bisanga skoni pour moi ba jeune fille muso moi banda na tebo sko nga tant que moi na matongi na bali kaya ya tongo na bali kaya na tongo batambusa likaya pona ba biso you guys faire rigoler na ba pion ana ba sniper yo mona to comment diminuer ba to comment ridiculiser bango ko bino mo ba pion papa Hervé za banane na bana ba pion ndeti bangai bataringe ba masalanga l'hiver ba yampaka banani susu ba Arthur Pouloulou ba mususu nani ba Bogar ba Gouvé le Gaulois ba Hawachi Basu donc tozana bana basi baza kuna ba tonton promo mais ba biga bino bo finga kaka te nga sukonde bango ba finga nga na yaka na kiné ndabo na bendi bango da ba kiné kiné zani kiné quelqu'un na PC format pour ba to belo mona na musique ba da chiffonner ba nini ba chiffonner c'est-à-dire ba tenga mat bozo mona mobali me atenga mi bo akomi mwasi bobenga ka sankara kuma sara boko benge Vasco nzoka vaseline autant comme Vasco point te na peso ka ba itinéraire OK ya ba kombo kaka bobenge mabiala nzoka za badiamba te une émission na ngana lingate to zong sa ba flèche côté le zong sa ba flèche na flèche pas na expliquer o kaka flèche j'ai souti o alinga ki se komi ki songi na mabala bato mabala commission yo hérité Watanabe yo bakombo na bango nyonso bimsaka ngoka yo oloba o s'adresser na hérité Watanabe bango nyonso na fali pupa yo yo na bengi bino combien de fois o bango tant comme hérité yo ozo banga nani yo papa ngana banga kombo ya kotanga kombo mwana kitambo to mwana ya bandal makelele papa ngana pion ngana mbila na lioko oyo loba masalanga o nani landry japonais ngana lioko one bouton yegu bouton nga one man show comprenez que nous sommes avec Madeso bana na barenti na barenti na one man show ayo logo yati yo mo banana ina mwanda bazo ya mela isi pe na se mabe se ko beba se ko polo ya ko polo se ko nyefuka taka se na nyefuka donc na one man show bon pour na bana mwanda ko lo bana bango nini bana mwanda aujourd'hui na ya la trading o lo bana bango bana mwanda de ana sombela bino ba savant parfait na bino pena la bino bo pompeta ta tokuta ni kuna boya ko bonne musique bokende te ko tala bazo beta na bilanga polo ba ko betela na ba ndeke na ba soso bana ba betela bilanga héritier abeta na bilanga
bilanga nde wapi bilanga na zamba fin fond ya akebetela bilanga député moko azokabola bachapeau na bakongo na baloso ya kobetela bango ya komane désolé yika désolé donc ya komaka désolé ya mutu banda ndo yemba na mama mo frère Mété nani frère Mété wana héritier watanabi na mama mo frère Mété akoma kolela akasa ba kopesa na cité Bethel livre prions pour les salis yé ba pesa ni Nouveau Testament. Bah passer Ancien Testament, tu vas passer un Nouveau Testament. Bah il faut se repentir. Na mikolo. Faut longo la motema mabe ya kati. Nani sko motema mabe kati. Lié jeune on ozotanga kombi. Héritier. Aza motema mabe kati. Omoni na ndaku ndeto kola raboué. Sanya ya ezaka. Omoni ya tout. Ya comme camarade papa na palais. Ouais. Wali bosso. Moi no ya suka. Moi na suka ndenge biende mutu akoma enfant chéri ya maman. So ezaka ya maman mampata, c'est bon. Mais luka non faire rigoler ngana botola ye ngai na yaka. Po héritier, ta faire rigoler yemba. Héritier na tozolia na ba faire rigoler ba ni musique. Ngana ba héritier nzela école. Pena ba gondo. Totala na TV. Ba grand frère yemba bien. Pourquoi pena kana rêve yemba? Yo me ko yemba. Ngana banda ka sala no lo mo sala. Tena le sala di. Le nom ça là te voix izati. Voix izati. Ba humilier ngana voyage. Na humilier. Banani ba ivi. Musika. Kwenda kanala tala. Ba tout bali ba voyager. Ce qui kwenda futuka wana. La merveille so la merveille. Bo so marabie kuna te. Kuna donc ba oza humilier papa, ti ba scroquer bien vina bino. Nde ba scroquer biso. Je fais 3 jours. Chance mutulanga muchiki bara. Atindelinga jet privé mais natalinga boso na mati na bato mboka o bako liangai na biti muchiki baratanga muchiki baraza azawa pasa na hotel muchiki barazula la na méridien na ndenge ya bazoe so to longo kaka to mona muchiki barapo muchiki ba ça fait un bail mon frère on a mon action mais on se voit pas. Je ne sais pas où allons-nous, où je peux te trouver, mon gars. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis mal aimé. Hein? Je ne sais pas si je suis mal aimé. Papa Clovis, déjà, nous citons vers la fin je ne sais pas. de cette émission. C'était la je suis ridiculisé dans cette pays. A commis déjà, le concert aura bien lieu aujourd'hui vers 18h comme ça. On serait là avec Madé Sobana. Nous serons là vraiment. Les haricots des petits-enfants. Merci vraiment. Comme on vous dit, clergé, aujourd'hui je vais dédier en français parce que je suis bien instruit là. Je vais vous remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de suivre cette émission. En tant qu'Intello de la SAP, en tant que Yaya Baleki, en tant que Kichassa Balabala, et en français Kichassa Balabala, Kichassa Dalari, tu vois. Ça commence à viendre, mais t'inquiète pas. Je remercie toutes les délégations qui ont venu avec Ferregola. Je remercie le base solide de Ferregola depuis Paris. La Pessimboté. Je remercie Tambo Business. S'il te plaît. Je remercie. S'il te plaît, pardon. La Pessimboté, Nadjani Tambo Business. Pourquoi pas? Je remercie mon frère depuis sur la France. Je remercie. S'il te plaît. Non, tu peux plateau ça. Oui, Monique, il faut ça. Mais papa, pourquoi pas na ko ça qui journalisme na c'est humilié na mon kilo papa. Na pesi mbote na batuto balingaka biso un grand merci surtout na général manager Clovis Fimpa. Le rendez-vous il y a fait rigoler, il y a papa Hervé fait rigoler. Joyeux anniversaire à maman Doris Fimpa. 21 ans de mariage. 21 ans de mariage. Ça s'est fait aussi hein. Ouais. C'est pas pour rien, 21. Moi, je n'ai pas encore fait même une année avec la femme. Hein. 2 ans, on se sépare, c'est tout. Attends, 2 mois, je recherche d'autres. Soit là. 4 mois, on se sépare. Dégagé. 6 mois, humilié. Va-t'en. On est déjà à la fin de cette émission. Merci à tout la biso. Tout ça à la direction de la biso Zambamo et à la trading. On se retrouve là-bas. Big up à vous. Moi, pour les remerciements, même en français, mais non, en portugais, comme está, tudo bem, estava passeio do mundo, cumprimentar no
Ana outra de prix Argentina, como está, que fala, que conversa, cumprimentar no base solide Ferregola. Hoje é dia, Ferregola vai tocar no Yala, vem todo mundo que vai conseguir a música do Ferregola. Eu sou Feijão dos Filhos. Complementar o Yadada Mundossi, complementar Junior Malaïssa, complementar Berado Prince des Amunda, complementar Richie Mubiala, Lastoni Mbunza, Visa Ponda, Jresse Zamba, complementar Guilherme Vakala, complementar Maître Ige Kassé, le noble, complementar Mala Rajabu Okosha, complementar Wachibas, complementar Mama Sila Aigle Jaune, complémentaire, Maman de Chibambe, femme d'affaires, complémentaire, Sairan Tsakala, complémentaire, tout le monde qui est Vanda, Philo Kigoma, complémentaire, Sofia Mougé et tout, complémentaire de tout le monde qui est miolhados, essa porcaria. Vai bem, tudo que é o céu agora do mundo.